pourquoi Bokechu na bande na ye ba osala bazo salir mémoire ya Chalamwana les batu ba lobela ba salir vraiment mémoire ya star artiste ou vraiment vandaki musique ya Congo en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Mutuashi vraiment batu vraiment baebaki de partout, les Camerounais, les Ghanéens, les Ivoiriens, bazoye bachiluba. Quoi Bokechu azoko matina niveau ya rosala ba vidéo ya go circuler. Si Mama Chalamwana elle était du PPRD, parlons peut-être de son appartenance politique. Nazaki artiste musicien. Artiste na artiste azana ndenge na ya salila makam. Awasa la carrière na ye. Si azaki sollicité na PPRD sollicité ki azala peut-être na ngamu na bango aza membre ya parti politique ya PPRD. Est-ce que Mama Chalamwana ngaki aboya? Est-ce que Pekisa Misoki musicien ayembaka arosala lisusu eloro mususu te? Non. Respect des morts, tant on le respect des morts, Bakoufa, on a respect na bango. Il y a un jour au un jour mondial où tout le monde a ratolé la raba, oui. Bozo combattre car pour na koganga, car pour na ko annuler ba concert, il y a bandeko na biso na poto. Non. C'est pas ça les combats. Tant bozo lo ba que oh, nous on a fait comme ça à l'est, nous on a fait comme ça à l'est. Est-ce Mama Chalamwana ndé aza M23? Est-ce Mama Chalamwana aza rwandaise? Boboya ba musicien ba beta na poto. Ote ils étaient ba musicien ya le régime passé. Est-ce que bo raisonna ba mbongo ba pesa bino? Est-ce que déjà bo raisonna que biso ba combattant auto sala ba mbongo to zwara ba salaire obino bozwa na poto to kangisa to sala collège moro to tinela ba ndeko na biso ya est. Est-ce que déjà bo sala yango? Tozo déplorer pe la presse et a quatre pouvoirs na pays où sur le quatrième pouvoir. Mais comment la presse écoute na matanga, il y a un groupe des individus où ba tomboki non boki ça ba vidéo a mais où ta musinga maman na tomboki na batune ba tomboki autant maman Olive azaki boyaki te pona nini ote bozo filmer lupango eza mukie tozo yande kozwa ba image pour montrer dans le monde entier que Mama Chalamwana atikaki biso botika la presse et ça la musala na ndenge nango ezate que bobimisa ote toza na liste moko boebimaki soki kombo mo baba otanga na soki Mama Jackie soki soki nini wana yenda za na liste ya batu o il faut baya ko filmer na matanga ezani ya PPRD matanga ezani ya parti politique kingani matanga ezani ya parti politique X. Ils ont matanga ya biso ba congolais tozo ya kolela Mama Chalamwana batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika ka basali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divers Abosali binote a tcheli binote promotion congolais ya pamba maison given bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow given vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça. Salut mesdames et messieurs, chers internautes, Bozalara tellement ébélé à travers le monde, Bolandara Bisso de partout, na canal Nabino Congo Essengo officiel plus télévision, Bozara tellement ébélé, nos chers internautes, Bolandara Bisso vraiment de partout. Je vous demanderai vraiment massivement encore de vous abonner vraiment ébélé, vous continuez toujours à s'abonner vraiment makasi, toujours beaucoup commenter, vous partager, vous liker, ça la Bisso bien, bah remarque Nabino P, ça la Bisso bien, bah numéro ils ont toujours affiché et toujours disponible à vous répondre sur votre canal Le Congo Essengo officiel. Plus je vous demanderai encore, vous avez toujours scotché na chaîne Nabino, naba vidéo il est ka awa to sepe la naba remarque Nabino
et ça le rabisso bien, c'est toujours le vôtre Bob Miko Mabem Chrysolite, le parzouzou de la presse, votre fils Naosinga Nabino, vous allez toujours au même langage Nabiso. Bah remarque Nabino et ça le rabisso bien, yango et ça rabisso to continuer ko faire bino plaisir na actualité na ba émission où les kaka vraiment chers internautes ba merveille na bino tout ba merveille na bino tout ba famille nyonso ba merveille na bino bozala tellement ébélé, la liste est tellement longue, bozala toujours au même langage avec biso tozo soutenir aussi bandeko na biso na est place Bazali et ça la biso vraiment pas si ya komona comment bazo boma bandeko na biso na est vraiment toza au même langage na bandeko na biso est et na ba vaillant soldat na biso oyo bazo bunda bitumba oyo toyebi un jour c'est le Congo qui gagne toujours, un jour et aussi là toujours toza toujours na mabondeli na bino ba soldat na biso bana ba soldat tout ou ba papa vraiment baza au front bazo bundela pona ekolo ba nouveau venu pe na armée toza simanabino boza tellement ébélé, plus de 10 000 personnes oyo ba la côté armée, c'est à applaudir une nation forte au Basala qui vraiment recrutement. Tout le monde a équipé la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au Ayaki pour rendre visite na banamboka ba mapinga oyo ba ndimi ko bundela mboka vraiment jusqu'au dernier souffle de leur vie ba félicitations vraiment na ba soldats na biso. Aujourd'hui to lobela vraiment actualité oyo vraiment ekangi partout tout le monde a ba vidéo vraiment ezo circuler vraiment na internet partout to lobela yango awa na émission na biso vraiment ba message est tellement ébélé to ki ba message tellement ébélé vraiment mais to répondre qui mike ba message est tellement ébélé to kolinga ko répondre ba message nyo sauté mais ba o bazo ki vraiment chance ya ko répondre na ba commentaire na bango et ça la biso vraiment bien to lobela sujet oyo depuis disparition il y a maman Elisabeth Tchalamwana, la reine de Mutwashi à Kitaki, la terre de nos ancêtres, à Koufaki, Bissonio Sotoyebi, et ça qui vraiment passe vraiment de partout. Il y avait la présence, il y a autorité politique, musiciens, artistes de partout, il y a qui vraiment là vraiment Mama Tchalamwana na résidence place Azalaki, ko vanda tout le monde qui vraiment vidéo vraiment internet, ils a vraiment propagé, tout le monde a vraiment vidéo. Le problème vidéo peut comment circuler, il y a Bokechu place azo finga avec sa bande bazo finga Tchalamwana et ça qui vraiment pas si ba réaction vraiment ça qui tellement ébélé ba commentaire ça qui tellement ébélé tantôt tchakiango na page il y a Facebook et l'Obama qui est vraiment tellement ébélé. Ce monsieur, il est malade. Ce monsieur, tu comprends. Il y avait aussi des gens aussi qui lui avaient appuyé. Toro Sololango, Awa, Nabino. Tant au monde qui va vidéo, écoute qui vraiment. Bozo finga mam Tchalamwana. Respect des morts, Zalara. Respect des morts et Zalara. Parce que tu as un message de partout. Du côté positif, du côté négatif. Donc, tu as vraiment nyonso, tu élaborer kangoni, Tokyo Zwani, Tokyo Zwate. Respect des morts, tant au loba respect des morts, batuba kufa, tout en a respect na bango. Il y a un jour au un jour mondial où tout le monde a ratolé la raba. Oui. Pourquoi Boké tu n'as ban naé ba osala, ba salir mémoire ya Tchalamwana, ne batuba lobela, ba salir vraiment mémoire ya star artiste ou vraiment Vandaki musique ya Congo en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Mutwashi vraiment batu vraiment baebaki de partout, les Camerounais, les Ghanéens, les Ivoiriens, bazoye bachiluba na banzembo ya Tchalamwana. Pourquoi Bokechu azoko matina niveau ya rosala ba vidéo ya go circuler? Si Mama Tchalamwana elle était du PPRD, parlons peut-être de son appartenance politique. Nazaki artiste musicien. Artiste azana ndenge na ya salila makam. Awasa la carrière na ye. Si azaki sollicité na PPRD sollicité ki azala peut-être na ngamu na bango aza membre ya parti politique ya PPRD. Est-ce que Mamu Tchalamwana ngaki aboya? Angaboya te. Parce que awasa la musala na ye azo servir
pays parti politique moko yé songolo pakale yé yebisiété mamou tu seras avec nous. Est-ce qu'elle n'a boya? Il y a tant de musiciens congolais au na Congo, tous le monde a ba vidéo ba osala. Honorable Kingani, honorable Kingani, honorable Kingani. Mais ce total ba honorable Kingani wana pe bazana ba parti politique na bango. Bazana ba parti politique na bango. Pourquoi pas ba musicien wana bojijara bango Kingani Kingani. Kingani na parti politique ka ya mama Tchalamo ane bomoni mabe. Est-ce que mama Tchalamo na boma batu? Tant bozolo bake oh nous on a fait comme ça à l'est, nous on a fait comme ça à l'est. Est-ce que mama Tchalamo na ndé aza M23? Est-ce que mama Tchalamo na aza rwandaise? Non. Toujours déplorer vraiment na ba image wana o ezo les gars vraiment sur internet, vraiment sur internet binomo bozo mona ma commentaire. Si c'était ta fille, moi na yo to moi si na yo bando ya bino nyonso bozo sa ba video na bo finga. Mamu Tchalamo na. So ezaki ndeko no ya moi si, to ezaki maman na yo, to ezaki moi si na yo. Est-ce qu'on aura les na ba vidéo na ba internet o sa ba vidéo zo sala. Ils ont vraiment pas si pour na ba réaction à boya biso ba congolais to linganité vraiment. S'il y a quelque chose de mal au biso ba congolais, tous en soudé te yango ne tous au mona ba guerre au ezana est. So biso ba congolais to a soudé. Et aussi là l'amour nous entre biso ba congolais ezate. Tous au baby sa image à République démocratique du Congo à travers le monde. Ba commentaire nabino ego sala biso vraiment très bien vraiment vous allez au même langage nabiso bokechu depuis que napoto soi-disant combattant on applaudit ceux qui ont le pouvoir en place ils ont même biso bien té ba ndeko o bazaki chance ya ko kende libana mboka so bomoni que régime o en place et c'est sabino té vous avez comme étant congolais, vous avez le plein droit ya ko loba, ya ko ose voix pour bayoka yo. Ah mon vidéo mon robo un français président de la République au Azasiko na France monsieur Nani. Le président français. Au Azasiko. Tout le monde a ba image place un français monsieur le président Zobima mais tout le monde un français gangi. Ah, ose voix, monsieur le président, je veux vous voir. Mais le président Salakini, a Poussanaki. Beaucoup ose voix na bino. Et tant que ba Congolais, biso tout ose voix na biso, le président de la République à Koyoka. Ce qui m'a bémoré, ça ne va pas exalter le président de la République à Koyoka. Pourquoi Angérier? Appartenance politique na yo zaki pe na Congo, au bon c'est là. Congo ezaki bien, Molongwe ou comment finga Congo. Vous dites que vous avez lutté. On va applaudir la lutte contre le régime passé, pour ne pas citer les noms. Vous luttez à qui? Qu'est-ce que vous avez lutté? Qu'est-ce que vous avez lutté? Mama Tchalamo na azaki artiste musicienne. Il a fait son choix, il y a Rosana PPRD. Est-ce qu'ils ont péché? Ils ont péché. L'artiste est belé, baba politicien. L'artiste est belé, baba politicien. Mais pourquoi quand il y a Mamu Tchalamo na bozui yango et komi eloko moko yako ça la vidéo, vous attendez un respect à Moutakufi. L'artiste est belé baba politicien au Mamu Tchalamo na kutanga pousse na pembe na bangote. Na bagage intellectuel, excusez-moi peut-être dans que le babongo. Yaba oyo batangi. Peut-être bazomi bomba. Kaya Mamu Tchalamo na nde komi o baloba boye, o basala boye. Toujours déplorer makambo boye. Toujours vraiment ko déplorer. Vous parlez pour les pays va très mal. Oui, tous nous connaissons que les pays va très mal. Beaucoup enseigner biso ne l'oroté. Boboya ba musicien ba beta na poto. Ote ils étaient ba musicien il y a le régime passé. On vend d'abord la musique congolaise libanda. Ceux qui bozo mona ba musicien na ba osala biloko yeso pesa. No te il faut boyembela pona est.
tout le monde a ba musicien ba sala ba message pour na est ba yembela pour na est, mais vous ba combattant soi-disant ba combattant boanila ba concert ya ba musicien na poto boanila ba concert belé ya ba musicien congolais na poto soi-disant oh baza na politique ya régime utaki oleka. Vous avez lutté, vous avez combattu pour ces pays, on doit applaudir pour vous ba combattants. Oh ba qui loyal pour ces pays, oui. Bo aussi voit na bino le monde yo kabino pour des raisons oyo ba tout ba ko sepelana yango. C'est pas bosaka un groupe moko la muki tete comme ba combattant. Tota ko yo kabino ba combattant ba pesa bino ba mbongo. Ma pesa bino ba mbongo pour bo annuler ba concert, bo bim ça ba trouble na pays na pays mindele. Est-ce que bo raisonna ba mbongo ba pesa bino? Est-ce que déjà bo raisonna que biso ba combattant auto salaire ba mbongo to zwara ba salaire o bino bo zwara na poto to kangisa to sala collège moko to tindela bande na biso ya est. Est-ce que déjà bo salaire yango? Question. On doit se demander. Bozo combattre ka pona ko ganga, ka pona ko annuler ba concert ya bande na biso na poto. Non. C'est pas ça les combats. Botinda pe dans na bino na est. Botinda pe ba message na bino na est. Bino botikala ka ba message qui connaît tout. Tête to mona ki kingani asala ki boy. To mona ki président ki na ki koyoka na ba kingani, to yoka ki président teki mboka. Mais est-ce que vous contribuez à ta financièrement? Net to mona ba musicien, on a vu Fali. On a vu le Wenge contribuer pour le FRDC. Tout le monde a fallu à ça là-bas na est. Atinda ba ambulance ou atinda pona yaye. Tout le monde a ba docteur Mukwege o ba osala pona ba ndeko na biso à est. Tout le monde a ba muto bodi kembe ba osala ba don na est. Mais vous le combattant, on applaudit na combat na bino, tu applaudiras na ndebo saravoi na bino. Est-ce que vous contribuez pour ces pays? Parce que le pays va mal. Quand besoin adage autant où le président dit seulement que Congo est Koufa Kala. Vous avez pris ça dans le contexte Obino besoin qui? Bokenango, le pays va très mal. Ouais. Contribution na bino na est et Zalaranine. Contribution na bino na est et Zalaranine. Car pour na roboya ba musicien ba beta concert. Musicien azab musicien. À part que un musicien, est-ce que toute sa vie, soit un musicien, tout le monde aura notre vieux Reddy à Missi. Un musicien, na musala privé ou à sala. C'est belé, artiste est belé, quel que soit musicien, artiste est comédien, artiste est comédien, mais quelque part à la compagnie mora sala musala. Est-ce que Peki Sami qui musicien, à Yembaka, à Rosala Lissousou? Et l'autre musulté, non. Musicien à cause à politicien, musicien à cause à docteur, musicien à cause à maître avocat. Appartenance politique, il y a musicien. Est-ce que ils ont ma bé? Ils ont ma question auto, ils ont un commentaire au botika. Ils ont vraiment pas si bandé on a bis au bas combattant. Bon mais quand un peu qu'au doser. Bon mais quand un peu qu'au doser. Ce qui place il y a bien ça bolobela. Il faut parler, il faut hausser votre voix. Mais ça que on a muto sa malam bofingi. Na muto sa mabe bofingi. Où en sommes-nous? Mutu nini bati la bino o bino bo sepela na ye. Donc bino pour tous, pour tout le monde bino batu tout ka ba mabe. Jusqu'à fait au monde na mamuchala mona auto tika biso bozo ba vidéo boko mo finga. Bino moko bo finisa le Congo entier so bozo e baté ba vidéo bo salana na ba pays misu na ba Camerounais ba Ivoirien ba Nigérian ba Sud-Africain ba Libanais ba Algérien ba nani bazotala ba vidéo le monde entier ba otala ngo bata ta ba Congolais bango moko tala ba Congolais bango moko tout ce qui est un peu ko mélanger ba biloko. On va changer un peu des chapitres ya kolobela ce sujet oyo ba pesa biso mukie kaka maman chala mwana
tokolela comme artiste musicien to membre ya PPRD. Question. Tout le monde a tinda qui est le roi atika commentaire na ye abi tokolela Mama Tchalamona comme artiste musicien ya République démocratique du Congo to membre ya PPRD. Question, ba commentaire yaki, ba misu balandi saki ba commentaire. Otozomona. Mama Tchalamona, elle a vendu la musique congolaise positivement en Afrique. Oyo ba tout applaudira qui. C'est une légende. C'est une légende surtout compté parmi les légendes africaines. Ba Mama Tchalamona oyo bazali na kati. Ba Mama Tchalamona bazana kati. Ba vendre musique na bango positif pe esimbela bango. Mwa nungu ezaki wana na matanga tant ba image ya maman Olive yaki. Tous déplorer pe la presse est à quatre pouvoirs dans pays où sur le quatrième pouvoir. Mais comment la presse écoute na matanga, il y a un groupe des individus oui, bah tomboki non, bon ok ça ba vidéo parce que internet là na bandeng na ngonde marchaka. Les images parlent. Quand maman Olive était venue, la presse était là. Mais au tamusinga maman na tomboki, na batune ba tomboki. Autant maman Olive azaki, boya ki te pour la nine. Mais les images de maman Olive, ils publiées partout sur internet. Est-ce que ton maman Olive ayaki abengaki la presse ke boya nga na zoya? Non. Botika la presse et ça la musala na ndenge nango. Ezate ke bobimisa ote tozana liste moko boebimaki soki kombo mo baba otanga na soki mama Jackie soki soki nini wana yenda za na liste ya batu o il faut baya ba ko filmer na matanga. Eza matanga ya kara ya politicien te, si je peux le dire ça. Ils appellent matanga ya ba artiste musicien. Oh il faut baya roler la ndeko na bango na cadre artistique. Vraiment to mega un peu ko doser wana. Tango ba to misusu bayaki. Est-ce que batu wana to mona ki présence ya monsieur Manuel Chadari o ayaki, to mona ki Jean-Marie Kassamba, to mona ki batu belé bayaki. Est-ce que Batouana bayaki na presse na bango équipe ya communication na yeke boya ko filmer ngata na oya? Non. Ote ero batu bakomi mukie moyebo filmer matanga Mama Tchalamona ezate po batu bakomi mukie. Est-ce que matanga elobika ke soki matanga eza il faut bazara chaque jour plein? Non. Mutu na mutu azoya matanga na RO azo se sentir que a disponible yango azoya matanga. Ote bakiti eza vide et bakiti eza vide. Non. Bozo ngona cadre wana te. Bozo ngona cadre wana te batu o peut-être boza wana pasi o bozo yoka batu pe misu bazana bazoya matanga bazoya na pasi wana ka obino bozo yoka. Ote bozo filmer lupangu eza mukie. Mais nous tokoya ko filmer lupangu ndenge nini? Les images tozo yande kozwa ba image pour montrer dans le monde entier que Mama Tchalamona a tiré biso comment les images, comment maintenant les se dérouler chaque jour. Moi, 10, 20, 40, 50 chaînes et eu ba image. C'est l'actualité. Botika kozwa vraiment rend wana na makamango. Ba commentaire na bino et ça vraiment bien botika ba menace vraiment matanga ezani ya PPRD matanga ezani ya parti politique kingani matanga ezani ya parti politique X eza matanga ya biso ba congolais tozo ya kolela Mama Tchalamona oyo akitaki biso tozo lela tozo compatir toute la famille ya Congo et c'est officiel ils ont compatir na liwa ya Mama Tchalamona toza de cœur na famille oyo ba perdre leur très cher Mama Tchalamona akufaki. Merci beaucoup. Ba commentaire nabino ekosala biso vraiment très bien. Ba remarque nabino ekosala vraiment biso très bien. Ridi Bonte qui est derrière la caméra.
toute l'équipe, il y a Congo SNO officiel plus. Je salue Monsieur Guilain Fimpa, Place Azali, Maman Doris Fipa, et sans oublier Monsieur Clovis Fipa, Place Bazali, Bamote Nabango, Bamerve Nabango, la grande famille, il y a Congo SNO. On se revoit à la prochaine. Commentaire Nabino, et ça la biso bien. Botikala Kimia Omabota Nabino. À la prochaine. Merci. Invitation à la ardoise, mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait il a tamabé. Maison divine, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas le